Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est notre souci majeur. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Maramboza ya kuinda. Franchement, makambu eza ya kuinda mambo yo niveau ezokende. Non. Alors, bomoni déjà titre wana ya femme tama na mobali na ye epesi pasi pe mawa. Ah biso to yaka mingi na ba preuve TV eza radio te. Comme ça, nazochi la bino ba vidéo nyonso bongo na boyoka. Tout ce qui s'est dit na kombo ya femme Tamar na mobali na ye. Moi, la fois passée, on a une vidéo ya femme Tamar na mobali na ye. Je vous ai dit que vidéo pardon ya prophète Néhéma na femme Tamar au bando PC prophétie. Même si bino que prophétie ce que qui en négligeant facilement qu'on dit me rappelle facilement il faut à chaque fois examiner. Prophétie on aime prophète appelé ça qui pour la femme Tamar que nazo mona milinga yango milinga tozo mona. Donc prophétie on a eke ko kundola na makambu ya somo. Obi ke bato musu bako bamboli kambo musu o mutu na makolote eza pe makambu musu bato musu bako kikoloba na kombo na yo eza ya solo et cause la paix les passé vie na yo pas passé avant au bongo la motema mais lelo à la niveau femme Tamar na mobali na baza humilié nyonsoka à cause de quoi? À cause de quoi? Botika na commentaire. Alors sans plus tarder bande boyoka mwana mwasi oyo makamvoza koloba pona mobali ya femme Tamar. Boyoka ba témoignage ya mobali ya femme Tamar bande ko. Après c'est l'humiliation, après l'humiliation c'est la gloire. Exactement, mais non, na bossani bon compléter dans les commentaires s'il vous plaît parce que mambo et puis ça somme femme Tamar to monia matimba la moko mais tala niveau bazo kitisa ye. Alors on va trotter non chez la bino ba odi oboka moi si on a évité azara nani pas femme Tamar et pas mobala femme Tamar abi kombo na ye boka na vrai kombo ya mobali ya femme Tamar. Alors sans plus tarder mes amours, suivez d'abord ces éléments et on se retrouve tout juste après. Let's go. Ok, kuna jardin. Omoni so nazo tala attitude da mobali na ye. Nazo mona vraiment namona vraiment ki bo pasteur te. Des fois quand je rentre à la maison na bengaka maman leki na ngaza na Allemagne. Na ebisi na bi azala soki to uti prière to ye ya Joyce na mona ki na YouTube na mona ki na nini ya femme Tamar na mona ki on abi au moins to bandi mo rotonga mo mukine ese na bi ya mimi au moins ni mobala femme Tamar a mema moi so na a kwesa moi so poani na bi na biso papa moi na mon papa oyo frère Jérémy comment les a frère Jérémy bala femme Tamar akole kisaba kitunga ya matalana donc inazo na ba M-Pesa ba Orange Money donc yango vraiment ya ko troubler tout yango vraiment ya ko troubler nga mutu na komo mitu na est-ce que o eza ekoma ezara prière ou bien ekomi cop ou bien ekomi likamzo donc on mona moi ça fuka mais azo bondela ko ya ko telemisi ko yebise ba makam na matoi à côté et puis bazala wana so moi ça zo teya ya vandi au mona ya moi yo lobela moi sina matoi moi c'est pas comme bois kele ba jeto bazana couple ba jeto ba mbale non so la témoignage ko muta kenda so kuna
Maman loba to ka maman. Papa, au moins auto loba to tike na 2 minutes anakin. Protocole ka 0 heure. Je te dis franchement, so tali bango bien, au tali pena réflexion couple na bango, au moins vraiment que baza, bango non mi balé non ba beta na non ba bord na ndako. Ya ba jeton. Ya ba jeton ya makasi. Sikoyo, eloko no esalinga lelo, eloko, na mona nga femme tama ninga zo mata ninga zui na eba, oyebi baba ki to mona rara. Tout le monde a ba faux serviteur na misa na bango ya mutu ko mona donc to ebité na eloko matisi nga vraiment lelo mafuta na mata na live na yo na bandaki olinga na mata na live no ya salaki récemment mais nazwa ki tente tellement nazaki na batu na bité lokolo bo ozati 3 heures au vanda na beta ya mona leka na moni pe na bite na singa demande na mata eloko eseni nga pas femme tamara ke simba Neema aza garçon matala na te lokwa bango ye na mobali na ye nga la prière na nge pa Neema te nga la prière na ngai epa walisa jamais ko wa passer Congo baleka ba réseaux sociaux yiko za ba ko te ikoyo na eloko esali nga lisusu pasi makasi femme tamar ole baloba makambo na bango ye na mobali ne frère Jérémie na ye baloba bavi na bango baloba makambo na bango bakomo kotisa siko bakomba basala nzambe bakomo pike bakomba basala nzambe na kati lokola bazobakisa pilipili na mungwa na bamatungulu bakomo tanga bioli okoka siko na toni papa femme tamar bozongisa na bavideo na ye moko bakomisaki pasteur akoma pasteur alatani kasi bino kena montini na banima bino kena nazo botuna ide papa yango na nazoloba te ezaka elamba moko azaki prophète d'Angola nango dollar d'Angola emati bata wana ba prophète ba pasteur ebele babimaki Angola bazongaki na Congo bazongaki na Congo pasteur Jérémie prophète Jérémie poza prophète pour ministère wana eza ya mwasite eza ya mobali mobali ne muntu aza prophète eza ya mwasite eza ya mobali depuis Angola bazaka mwasi na mobali ayebanaka me nga nango wana nayebaki ye te ke nayebaki mwasi te me nayebaki nika mobali nayebaka mwasi te ntango prophète Jérémie abimi Congo azalaka na place à côté ya te talaka eloko te akutanaka na prophète papier kila nayebi bandeko baza bakoyeba prophète papier kila bakutanaki na ye mutu apresentaki prophète papier kila yebisi ke oyo paza grand pasteur aza na église na Angola pasteur papier kila ase confiaki na ye prophète papier kila azulaki kutu akomaki kologe na hotel apesi espace otalaka mutu wuti ewumeli te mbeli na Angola na kini oza na relation te ya koteya akomi atikeli espace akomoteya alobi te nde eza boye il faut toorganize mpe croisade kuna na Angola talaka nga na Angola kuna nayebani me yoza na mwa komo te na Angola prophète papier kila andimi amela prophète papier kila na bambongo ya bavisa oyo badémarche na balogement oyo bakoyani baya na Angola c'est-à-dire mobali matama amela mama na la andeko ba prophète papier kila bayebi aiskoka mbongo ya prophète nani oli komo nani papier kila prophète papier kila prophète Jérémie mobali mama tama ameli bambongo ba visa nani bali ya pasteur Jérémie prophète Jérémie amela prophète papier kila mbongo ya ba visa oyo matière Angola o ba organiser croisade oui matière bozo matière bandela matière na bandela na bazo matière nam c'est-à-dire ça escroc bandakala kwa amela prophète papier kila mbongo bana mobali ya mama Tamar po ministère wana eza ya mwasi te ezali ya mobali po mobali nde azali prophète na Angola ntango dollar emati pasteur ebele babimaki po vi na ntan wana Angola ekomaki
difficile nabi ke biso nyos to c'est pas ça non pardon so makambo no so to ode de kala ya kala makambo to kala est-ce que Neymar sikatenda mutatinda ke makambo no so to mundi ko makambo ko masiko makambo ko bebele dossier ko bebele o milinga toujours milinga ko kundula na makambo kala so mundi milinga so makambo boy est-ce que Neymar sikatenda mtabisa ke liambo ko ba visa kuna Neymar sikatenda tina ke liambo ko ba visa bimjo voilà faloba ezaba biloko mususu moni tango gloire moto yaka yeba ke shit ya moto la pembeni sebo ko garder gloire te nzambe pa ko kitsa mobali mamati mwasi mais mobali wana nzambe mo ayebi ninga jijara matunga na ko juger moto te mais azana mabe bele asala mbongo batu lo nanu azongisa yango ta prophète babeki nanu zongisa yango te esili mama femme couple de esili mwanga de esili yati po milinga kudelo biloko boy c'est fini na manque ya sagesse ya mobali ndenge mende kuna biso auto leka wa lobi na manque ya sagesse ya mobali yango ko bisana ba secret mususu oyo ebi mamoko crédibilité ya mwasi na yo na ndenge nzamba tombola ki voilà yango monique na vie soki nzambe amatisi yo il faut tout ça très attention pour shit na akura in Israel et le prophète dit you prophet this and the prophet has spoken ici en Israël. Here in Israel, aqui em Israel, nous avons un fleuve Jourdain, va te laver 7 fois. Nós temos rio Jordão, vai e lava-se 7 vezes. We got a river Jordan, go there and wash yourself 7 times. Non, il se fâcha. He went angry. He got angry. He got very angry. Ele ficou irado. Il lui fait sortir les 2 noms de leur rivière. E ele fez sair os 2 nomes dos seus rios. And he took out the 2 names of the rivers. L'Abana, Abana, or the Abana, c'est une rivière qui sort du Liban. It's a river that comes from the Lebanon. É rio que sai do Líbano, ou Líbano. Et qui traverse jusqu'à Damas en Syrie. E atravessa a Damascus na Síria. And it crosses over the Damascus into Syria. On appelait ça la rivière d'or. Nós chamamos o rio do ouro. We call it the river of the gold. Pourquoi on appelait ça la rivière d'or? Why do we call it a river of gold? Ou por que nós chamamos o rio do ouro? Parce que les Grecs, porque os gregos, because of the Greeks, ils venaient chercher la pureté dans cette eau parce que l'eau purifiée. Eles procuraram ou foram procurar essa água porque ela é uma água de purificação ou pureza. And they went to look for this water because it's a water of purity. Donc, quand il y a cette eau, avait la même valeur que de l'or. Então essa água tem o mesmo valor que o ouro. So this water has got the same value as the gold. Mais malgré cela, but even though that, mesmo isso, ça n'a pas pu à purifier, enlever la maladie du général Naaman. Não poderia purificar e tirar a doença do general Naaman. So that water could not purify and remove the sickness of the general Naaman. Vous savez, ces derniers temps, j'ai renouvelé ma vigilance pour savoir avec qui je dois prendre les photos. This time I've renewed my security to know with whom I am taking pictures. So essa vez eu renovei a minha segurança para ver com quem eu posso tirar fotografia. Ça veut dire mon intelligence, ma prudence, je l'ai renouvelée en moi. Quer dizer que a minha prudência eu tinha que renovar. I had to renew my precautions. Il y a 3 ans, j'ai vu un enfant qui s'est approché pour venir prendre une photo. Há 3 anos eu vi uma criança que veio se aproximou para tirar uma foto, pastor. 3 years ago I saw a pastor that came to take a picture with me. Et après 3 ans, and after 3 years, depois de 3 anos, je vois on est en train de montrer que c'est un pasteur qui amène les gens pour leur communiquer la puissance dans l'eau.
E depois ele foi dizer que é pastor que veio me comunicar para levar o poder da água. Ici à l'océan de l'Angola. Na água ou no oceano de Angola. And after 3 years, he started speaking that he is the pastor who takes him to the ocean of Angola. Selon lui, c'est la science qui vient de l'Égypte. So that water is the science that comes from the Egypt. E essa água era a ciência que vinha do Egito. Et maintenant, les ennemis qui nous cherchent, ils voulaient commencer à faire maintenant la campagne. Ils croyaient qu'en nous déstabilisant avec ce genre de choses. E os inimigos creem que podem criar desestabilidade com esses tipos de práticas. So the enemies believes that they can destabilize us or makes us unstable to doing these things. Écoute-moi, pasteur, toi qui es là. Listen, pastor, that you are here. Ouve-me bem, pastor, você que está aí. Écoute-moi, apôtre, toi qui es là. Ouve-me bem, apóstolo, você que está aí. Listen to me, apostle that is here. Écoute-moi, prophète que tu es là. Ouve-me, profeta, você que está aí. Listen to me, prophet, that you are here. La divinité de Dieu. A divinidade de Deus, the divinity of God, ne se trouve pas dans l'eau. You do not find it into water. Você não encontra na água. Yes. Écoutez. Ouve, listen. Quand le prophète a dit à Naaman, va dans le fleuve Jourdain. Quando o profeta disse a Naamã, vai no rio Jordão. When the prophet has spoken to Naaman, go to the river of Jordan. C'est pas Jourdain qui lui a guéri. It was not. Concernant Makambo Oya, Naaman na Mike Kalambai. Ma vidéo. La fois passée na lobai que non. Troye batenanga sur la vérité pour d'accumuler à l'obi que aujourd'hui. Hier, bah passé qui est la téléphone et pas à confier le midi, bah solo là qui n'a Mike Kalambai. Mike Kalambai, bon mon vidéo non coaché la bino, à l'obi que bon tout n'a confié le midi, yende a yebi. Yende a passé qui, en fait yende a rolo la vérité parce que yé jamais à solo là à coûter na yete, à solo là na yete. Bon mon vidéo elle bosso na chez bino. Eza vidéo pour faire le vidéo eza ka lokola azo apaiser bato kwa makamyo so ezo lo ba na réseaux sociaux bato bandi mangote et tout mais qui bino moko les abonnés de Bibiche Momo officiel mais la partie on a le baki qui en tout cas tokoye ba nani a lobby vérité maman moko benga pour me dire que no Bibiche yo ko le ba bongo te Mike Kalambai a ko samba na mo yité donc cela veut dire que d'accord, à lobby vérité. Alors, on a eu, na ça on a sentimenté, na za juste au milieu du village. Voilà, on le battait dans le compte de la Dakumoula, au point tout finir dans la région. Non. Là, vraiment, non, quand maman benga kingai, aye bisinga lobby, Mike, sala boye, en tout cas, miki ko faire voir nga makamu Mike sala ba ko c'est la kekaka. Mike aza mutoko wanga, wana muna lobby, biya za mutoko wanga na. Makamu apenye alobaki makamu wana nyonso wana, andima ngote. Zawadi. Alobi bakangaki ba photo to monde ba vidéo na mbete et tout awanga na kikaka siko pourquoi makama Newman a continue au moins que moi azo alobaki en tout cas makamo ebele ponga na ebite po Newman alobi que non ba passer qui Mike sa téléphone Mike awanga siko nani alobi vérité na ebite songa alobaki na be place wana ah oui on se comprendre nani alobi vérité po Newman niveau aza humilié yeme moko alobi mais quelque part ba preuve eza wapi soit confier le midi à confirmer sur les camouana mais tout fois kata makambo eza confier le midi mais to moni confier le midi ye alobi à apaiser karba tout quoi apaiser bateau en tout cas bon à la calme ce qui se dit sur les réseaux sociaux eza solo eza l'écoutage j'espère que bolandi vidéo na début c'est ça mais tout ça contexte wana que eza ya solo parce que basamba kana moweite déjà moweite yelelo aza envie de susciter toko samba nanani
Alors, aujourd'hui, Batobeli va condamner pasteur Mike Kalambaye pour aller te répondre. Au moment où ceux qui m'ont conseillé la gueule afin de gagner, ils ont un problème. Makambo peigner le cas qui a. Peigner la lobby makambo. Peigner la dit de choses. Oui, n'allez vous répondre. Peigner le maman somo concernant Mike Kalambaye. Aloba makambo to émission sur mambo aloba. Elle a dit pardon beaucoup de choses, mais tout le monde a passé la vidéo à démentir. Bah c'est Peigner aloba qui makambia. Le pasteur Mike Kalambaye abima na bayembi atanga bakoma ba musicien chrétien kozaki na bino na réseaux sociaux. Parce que nous sommes dans les réseaux sociaux toza awa, maman se dit toza ato analyse aka. Toi tu as des commentaires sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tozaki na bino mais tout le monde a qui il faut savoir. Mais pourquoi vous avez commenté que Boyna Boboyna Boboyna pasteur combien va traiter bon magicien? Tout le monde va répondre. Surtout sur les réseaux sociaux. Pasteur Charles Abameko, le pasteur évangéliste au Bostra, va traiter comme un magicien, va traiter Moyibi, escroquer Mambo. Est-ce que tout le monde va répondre? C'est pourquoi Kaka, le pasteur Mike Kalambaye, parce que c'est un pasteur, faut que ça me respect, parce que je le dis avec respect. Dans un loba, j'aime bien être vrai. J'aime mon sentiment dans ça. Il s'agit de la vérité, la vérité avec respect. Ce qui peut me dire qu'on déborde, à la même direction que tu me conduis. Moi, je suis comme ça, mais j'aime bien respecter les gens. Mais je pense que mon là débordé vraiment dans la direction pasteur Mike Kalambaye, d'abord vidéo on a il faut que le bras vérité tout ça sentiment parce que un sentiment en tout cas malongo lango mais na yeba que le on est dans na contrôler la langage au monde a même na cher avec orgueil. Non. Fruit à Saint-Esprit. Parmi les fruits à Saint-Esprit, orgueil et sa conseillé. Orgueil et sa fruit à Saint-Esprit. Vidéo à concert. Ndenge nazotondisa bastade wana eza mpona yebi kobukama bolongo na se ndenge nazotondisa bastade. Est-ce que un pasteur mosala nzambe akotenir balangage wana ndenge nazotondisa bastade wana c'est toi qui remplis, ce n'est pas toi. nzambe nde moto asali ke moko rempli bastade wana sikoyo eloba boye tokoloba te ke no baémission mpona nini tokoloba te ke no weranson aye alobi ke no apensé lelo akosi na cour des grands. Est-ce que nous on vraiment après ce qui va le bien vérité on a beaucoup que l'homme a bon nzambe ça juste parce que tu es bien ministère ya lelo nzambe ça juste ngana bino to bien ministère ya kilelo les réseaux sociaux lelo makambo réseaux sociaux et c'est très réseaux c'est traité quand les réseaux sociaux et sur kamongo. Il faut te le la vérité. Mais ça décourage les gens. Et ça décourage pas tout kembe. On semble la même. Ma pasteur ne pas décourager pas tout. Mais comment un pasteur est un homme de Dieu? Comment au coquille qu'on se tenir? La plupart des amis devant la chair. Ozo rendre compte, compte à rendre, si. Sur la chair, it can't happen. Ce qui est caché. La chair. Mais mususu on met comme ça nzambe basala buso ba na chair nzamba bimisaka moto kwa chair wana ala kisayo o mona pasteur mususu azoya ko boite la moninga de jeter na chair. Pourquoi les balles kangama? Pourquoi Mbogo kangama? Pourquoi Moussa? Ce n'est pas possible. Dire à Dieu de te révéler. Ma chère pasteur a dit que moi que la moulin les jetons. Très bien. Boyoki très bien. Moi la seule vidéo on a sur Boyoka qui bien. Tu n'étais pas obligé. Nous t'as déjà vidéo 2 ans, 3 ans, 4 ans passés.
eleka nango na vidéo tomona ke no eza ya kala mais lelo moto akufi oko répondre est-ce que abandai komona vidéo ote tondenge pasteur Mike ressaisis-toi ngana lobaka aleloko nzambe pasteur Mike mais siko aoyeba ndenge otambwisa ngo te yango nde ezomongisa banzela omona soki aza na eloko ya nzambe otambola na kobanga nzambe te nzambe akoexpose yo parce que y a des esprits oyo ozomunda kati na esprit de Dieu na esprit malin ozomunda eloko nini ekodomine soki nyonso tobengaka kaka humiliation oyo bato balingi yo te bato balingi bahumilie yo non papa. Combien de pasteurs batraita bango ba magicien pasteur Léopold Mutombo batraita ka magicien alusa bato ba gorodo na bodo na bo église na mais est-ce que déjà tout le monde a salé mission tout devant la chair et qu'on répondre à bato vous aurez un exemple ya papa wana est-ce que tout le monde ma pasteur minene otomona ebite apparemment mikolo ba pasteur ba ko ba libérer sur la chair dans un bateau ezani dans des eaux sala bateau parce que tomona ezani mino boza boto bote ya biso bozo te ya biso milo banzambe mais ce qu'on est milo banzambe et mon pasteur comment beta masolo musu na chair yango nazo bate comme réunion et comme place no ya maramba politique et comme juste tozo kende wapi mutu kozala bongo tomona ki na makambo ya papa Walesa awa au juste tozo kende wapi papa Walesa tomona ki poni le pasteur Mike awa ka ba dégâts sur ba débat après ba ko ba ote to sambela ba nyonso bazolo ba komba pasteur na ndenga mabe soki ozo sala mabe ba lo ba komona na ndenga mabe bila kel mabe wana ozo na ba ote parce que yendo ozo ba mabe et puis si ba occasion o ba loba o puis biso ma neti biso ozo ya biso ka matière pour ça on ba biso mettre commenter très bien tando luka matière de ça bo bi mezaki ya ko kauka matière exacte mais siko mikolo matière ya pasteur Mike Kalamba ina nyuma ni ah oui papa Walesa on est erno fa dans notre nabi mais basala nzamba lelo pourquoi yango il faut que l'église ezonga l'église ya kala ya l'antiquité pour l'église ya réseaux sociaux mystiques en plus même bandime yoka interprète bon tout na confié le monde mais comment ça c'est prêcher la parole de Dieu ou comment c'est la mission mettre ça de mission moi je peux prêcher les réseaux sociaux au peuple de Dieu moi je vais prêcher très bien là le basuri prêcher celui ni wana non. C'est pas possible ça. Zamba sunga biso. Qu'on appelle la chaîne qui peut vidéo la fois passée, il y a le Newman à l'objet ba benga ki Newman a benga ki. Newman a benga ki. Mais c'est quoi ça? Newman a benga ki Dani on l'appelle comment? Newman a benga ki. Benga ki Mike Kalamba. Ba passer que Mike Kalamba bazali ki ba mibali. Obi na série na bi pasteur kaza makabo yazalaki yango makambo so ba kombo Newman bo samba na ye déjà lobi makambo si to ko ka ye po bo samba na c'est comme o lobi wana te za lokuta ko ndimaka c'est comme makambo boy yoko makambo boy il ne fallait pas répondre te papa qu'on répondre na yo te fanda calme gardez silence l'éternel combattra pour vous. Mais nous avons gardé silence. Qu'est-ce qui se passe au juste? Makambo stade de martyr a olekia. Mais tout le monde a quitté. Mais tout le monde a quitté. Moutou asali vidéo répondre que nous voulons sangai ou bien makambo de l'école qui zaki pour boyer batazaki fou le tout. Vous savez, il y a d'autres choses. Ozana lié moko familial. Tout le monde qui est là famille mais tala lelo le local likambo nini fallait tika wende le bien c'est tout sala miracle sala nzambe de bomona que notre mo sala nzambe asala la nzambe na bosolo asala la nzambe na droiture batu ba yina yo mais tala lelo c'est ça encore congolais soit le bien humilié congolais soit le bien sakana na yo bandeko Baba tout le monde compte la délivrance. Kofi Olomide peut alobia parce que Kofi Olomide a pris dans position a été. Kofi a pris dans position a été alobia que bon la ndamamozo dans les réseaux sociaux. J'espère que la coulisse
Ah, ben, on confie le milieu pour MCV. Parce que ce qu'on dit total bien. La vidéo où il confie le milieu à lever la peau à Mike Kalambay. À le bango kala. Alors, ceux qui va te ceux qui Mike a continué là, ceux qui me tombent le milieu, c'est par rapport à quoi? Changer comportement n'a été. Ah, qui t'a aussi là. Bon, quand il y a ce qu'on le bibon, ça par rapport à Nini. Parce que on sous-entend que Ayemi même la fonctionne. Ayemi pas quoi de ba kutana. Si on va répondre. Pour ce musicien, le musicien profane, le na olo. Et ça le va non, au moins nous va faire sérieux, mais en temps on a bandumba. Oui, mais le monnaie n'andumba, le bien monnaie n'andumba. Donc qualifié on a ndumba. Oui, malgré ça l'hypocrisie, baron sur ba frère na biso, ba soeur na biso, mais on peut fréquenter ba to bon, tu peux pas connaître le quoi na nzoto. Marie de mieux abimarate. Esprit à pauvreté. Et ça le pasteur qui ça la soeur Marie Messam. Ba traiter ya ndumba, ba traiter ba païen. Abandé kokangama na ba jibe na ba Félix c'est quoi na ba musicien mondain abando kangama bon asaki ni hypocrisie asaki ni free et on peut s'apprendre de vie là mais ta la sikoyo le ba olaki na nzo et ça peut changer leur façon de se comporter. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ba continue à profondeur ya alors j'espère que sujet aux amoulai, on a le lot de soukina noa, parce qu'il faut que la bino dans l'image de la bino, là ça va recherche la bino ba maï, argument, ba vidéo. Je vous aime. Aux années à Sika, années à Sika, malgré bandité changé, vous avez place les chiffres quand des changé, tout changer peu mentalité na biso, tout changer peu ça les na biso année passée tout ça qui, maramo tout ça qui année passée année au sala ya malam o ya mabeto sala ki okundia en année 2024 peu kozoba les sociétés au sala makambo ya sika. Alors concernant ce sujet pour aujourd'hui tosuki awa pour l'émission tosuki awa fona lukebno ba matière mususu na koya pour zonga pour to continuer lisusu ko solo la na bino ba abonné ya Bibiche Mbombo officiel. En tout cas, merci énormément na bino. Merci la like et ba commentaire na bino. Merci na bino ba to s'abonner la chaîne en tout cas. Vous êtes tellement ébélé. En tout cas, je vous adore, je vous aime énormément. Merci, merci, merci. Partagez, likez et commentez. Votre point de vue Nabino. Commentez que vous trouvez Makambo Oro. Votre point de vue Nabino. Espace commentaire et Zawana pour Nabino. Au petit point de vue Nabino. Au petit point de vue au tikango juste dans l'espace commentaire. Merci en tout cas Anne Asika, Moula Sika, pour partager, pour aimer, pour commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, là vous serez avertis. Merci en tout cas. Merci, merci, merci. Merci les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. On se retrouve next time. Bye bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.